Ah oui, chez nous, c'est la différence, c'est la classe, car nous sommes www.congodialogue.com. Merci à tous ceux qui ont fait abonner sur notre site, comme nous avons l'habitude de dire que Zambé peut leader, il y a un site, par le Congo Dialogue, vitesse affisée. Merci à vous et merci aussi à la grande dame de Belgique, Maman Francine Guéberlubi, number one, mère Nangaï, grande dame, moi ça pembe. 3 fois canon nazalaka na yo maman na ngai donc babi aza plus que boss. Des gros bisous à ta maman Francine et pourquoi pas à salon carotte babi leader pe Zambé ya ba salon na maman ba jobu so boya ngotu na ngai pongande na lubaha donc so boyo tunika ngaro tuna mutefu tuna ngai. Et merci aussi à Julien Mbala balobi gourmet sa rose interview manager na ngamoko. Respect à toi, Julien Mbala, et pourquoi pas à toute l'équipe technique, toute l'équipe de Congo Dialogue, pardon, Kinshasa, Bruxelles, Angola, Djobu, Balobi, Congo Dialogue, toute la famille Yamounene. Et si tu derrière la caméra, sans plus tarder, nous sommes en direct de l'Afrique du Sud avec l'émission Télé News. Télé News, toujours présentée par la charmante Jenny Okassa. Je suis là, je suis avec mon invité. C'est avec lui qu'on va développer des sujets très très importants. Début sur nos outils, toujours là. Pour les journalistes, c'est peut-être les journalistes, c'est-à-dire les journalistes, les chroniqueurs, pardon, les chroniqueurs, les chroniqueuses, na bango la musique, biso nyonso to sitambola ranzela moko. Totu obungisa moko na biso, c'est-à-dire porte-parole, Zobozi. Et biso siko ba journaliste tout ça pe na mawa parce que ça ne peut pas si malgré ça porte-parole mais azape na kati na biso ya média parce que toujours ba information pas na bango soki bango ba ko pesa information te biso pe toujours la répéter ya on a yambeli bino moko ya muto ayebi Zobozi très 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 bien na yene to robeta masolo po liwango ya pe ya Zobozi ezo sala pe biso mo mutu pas si n'est-ce pas ya Jacques Ndala Zobozi a kufte bi ke mutso a kufi na simane malobe yake beli sirène kofi ferre nini esa biso mo mtu pass yango to yambi after robot. Hello. How are you? I'm fine, mama. Alright. Yeah. Bazolando na www.congodialogue.com okoyi koyisa baona no kombo na yo complet. Yeah, ngako mona after robot. Fils arabe mingi na ngingi na mabele na kin babenganga arabe mais na jobu na ngoma after robot 4e descendant ngirngir na maloba tutu kaluji père spirituel. Oza musicien atala porte-parole ou nan naza animateur chanteur. Animateur chanteur. Yeah. Mais ça c'est parcours na yo. Ouais, parcours na ngeke mulai banana bokese na so ba quartier na moni maman fondé Yula na GBC. Côté biso no sauta bana ngengi ba venanga ba jantamicine ba Rio ba don ba Blickington ba faire recherche d'épaule ba ya Jackie JDT tout ba leka wana ba Kilimanjaro ba Zibankulu ba Mustafa ba Theo Mbala donc bon wana GBC après natali sous staff London biso tout to leka wana ba masa tout ba Bercy ba si donc les orchestres ezaki ya bana ya lingwala te bana ngengi ya ngiri pa ouais on to répéter na bondo préfondé Yula azape awa autuzala ala longwa kinangola lundi tant yazo longwande Zobozi masanga Zobozi après wana sakufi après wana na beti GBC staff London venanga marai namoni Frank Eseki à Château du Soleil namoni Cap Musica namoni mo ebele misupe na rotanga bango poto na longwa na nenga fo eza publicité na bango te do publicité mingi eza ka GBC staff orchestre nini na kati ote orchestre nini o longwa ki na ona kin o longwe ka na kin ba mo se trouver na publicité wana siko na yake pa ya monstre Félix Waze na yake pa waze quoi est-ce que ça na crime encore ko betela bana kin bana monde cho ba na Congo Dialogue na nicho so ba obeti ka ba se rappelle oh créa na yem tabetango bon siko ezalaki via beti na ngoto vela abimi na prison ayena abete na ngengi pour nos musiciens na sali test wana mbala monton to komi na limité chez deuxième séance na moni maman ba vena nga tout grand frère Patrick Jason Mangasa petit na Fabrice Poutou bazala wana jiwango le na papi et sali wo sister na pe maman en Amérique Adeline Maleng habité na linga ki déplacer na yo kaka obimano kaka nepe na yaki
bon natika penza eloko penza oyo ezali te mais on a Donc, au revoir à la ezali te Ton na album disque moko te na kika sika na mouvement maman pe maman ba mesali ke na bima na ya na Centre Africa. Ok, merci beaucoup After Robot. Ceux qui t'ont yambi au penja isa pour te beta masolo ya Bizobozi. Oyebi quand même Bizobozi. Nga na Bizobozi banda mbotama na ngai. Donc aza penja camarade oyebi kokola. Ouais, wana ba vi na biso donc kokola na ngai donc na tala di Bizobozi za un animateur. Donc beta biso no moi parcours ne kana temps muké dans juste 2 ou 3 minutes parcours ka ya Zobozi. Zobozi ala yi vina biso ala ga animateur azama sa ba faire gola ba Blickington bazala za biso to ko tala bon letto ba miki. Ne ba travailler ti ndika la mutu soka kola chanter nzela na e ba faire ba ke ba chanteur buvia ke na e pe na idéologie na ki porte parole ninga sala école na e ba mbonzo ba sankara ba wana tout wana ba ko kuta déjà Zobozi ala déjà Zobozi quoi parler donc ba sankara tango ba yi école ya sankaraisme o emo ka benga rango tango ye jaki déjà ba Zobozi bazalaki déjà te sankara a ko sala école ne siko mais tant na ba za une école à Zobozi wana Zobozi ndim do sa masolo wana Zobozi na bike bana bandal bazulu na bandal château du soleil frank ese ki ba ebi déjà les bozo ba l'enfant contredira zan le mo no ba l'enfant contredira wana bango kutuna nukutute type to mona pe ba sankara ba e quoi ok et quand même malgré Zaki na bon contact na Zobozi bon vient de siko sala pe ke ming pinza to kuma ko mona souté mais na zo ba information pa ba tukaka bana mabele kandi to benga to zwaka vela akenda Angola wana ala ide anga pe na Angola ngana na mbanza Congo na okinde banzela ba rouge makela na grande scène nga Karine Vangu mama na Betty Vangu mama na Nicole Vangu to zene na Angola wana Zobozi pe déjà kotaki tonga zongi kin to me derrière Zobozi déjà na kati Angola pe donc na zo super moi temps to ka matetara kin. Mais quand même, oyebi que Zobozi a évolué dans la grande orchestre ya minene oyo tokotanga ya Ferregola na orchestre ya Koffi Olomide, n'est-ce pas? Wate Zobozi a travaillé dans quartier la terre pas au Mokonzi. A travaillé pas Ferreté, a salinde orchestre à Ferré. Comment tu il a travaillé orchestre à Ferré. After Robot, j'ai là nous. Merci à toi Patrick Mundele Balobi pour te combi elengi pour Patrick Mundele Zawana et pourquoi pas à Poison de Djobo Balobi casse casséré ka Poison de Djobo respect. Hein casse casséré ka Saron Carole tozara na salon Nzambe pe leader ba salon ana Djobo. Babi nga na lobara maramboyo nga la monaka, n'est-ce pas? Yo zolo balanga non Zobozi sali orchestre à Ferré. Ouais. Comment c'est possible Zobozi a ça l'orchestre à Ferré? Zobozi fait ça là dans mouvement là. Moni mouvement là non ya mouvement Jésus de Nias les padres vena ngoto mingi fona longande linette pour na pesa wana avier. Na pe simbote mais mouvement là tant on a nous ba les marquis ba qui étant ba que ça les marquis na mikili ba ça les marquis avant de ba ça les marquis biso de tous allants Zobozi to ba ke ba faire ndé ba okina ba que ça les marquis to ba déjà etare ba petit ngoto quoi ba petit ba fungoma misu na ngiri ngoto to ba derrière ki ba ki sala mouvement papa ba sali les marquis et bimi CDE Zobozi pati ba makelele nini ndo sala pona nini les marquis après donc après vous allez pas Koffi azaki daki non azaki pe na les marquis tetan les marquis tango esa Zobozi de ba beba na Koffi. Alors, il y a un lobby, non? Dans la 6 orchestre à Koffi, à Longwe, dans comme il porte-parole est marqué. Té, yé azala déjà aza porte-parole. Té ala qui n'a pas Koffi azala porte-parole. Mais pas les marquis. Azala moi na parlin. Nandengeni. Té wana ba masana eti. Ba masana e bazala wana ba Blickington. Wana ba tuna ba faire école. After Robot. Pesa biso fonction na ye azala ki nani na les marquis. Les marquis azala ki non pas responsable ya les marquis na Congo do directeur marketing ya les marquis na Congo mtondo lobela pona mambo les marquis ke kala mingi te disque zobima ba ye wana porte parole ko ba Roger Ngandu te ba Roger Ngandu ba porte parole aza directeur de marketing ya BCB ya lo wana tinga na katsa salo bongali na za mta marketing mais naza na porte parole te pour ni na bi ya parler na ngai. OK to rectifier azala ki directeur ya marketing na katia les marquis OK mon mingi ya nola na sima nola na masa ne fere po enda zana ta fere so molingo mingi ya ko molingo pe mingi ya zene mta fere ti ba les marquis ba bil ba kotela fere ba fasa na ba kotela rae ba sundolie ba eko ya fere eko kitakin fere kiti avant fere kitakin na benga Zobozi faut recrutement ba musicien
po ifuna na sala idéologie faire akangisi masa nanga taonda Obama akangisi ba masa ebele ba likinga baya bakanga ba masa mo ba Pentagol azai pa Adolphe mouvement répété na ngiringiri na face ma poto na sayo ti faire aye akomi yobi que Jésus de Nia avant d'attali puis ane jango ekendela habite jaune kende ki faut son na continuer mouvement minute muto esa nga passe fona banana mbangu na ke susu pas kofi na ke obaksa rumba ndaki n'est pas kofi veri zobozi pa e barate zobozi na buta biba petit na ngai kofi na opekisa fere mais faire azongeli sous relation lisusu kana akepa kofi ngasko na suka wapi mettez moi pe faire ala mutu na ele faire akekuna ye moso eli sous message abi non à partir à kuna faire obligé kofi il faut ngala za ndezo boza ko zonga deuxième tour ya quartier latin. Oh donc yo au monde qui maman opéré bien donc to loba zo bozi tanga lunga ke pa kofi ko zonga na e deuxième tour eza faire mta obligé bon wana siko ela ki faire alanda masane lisusu na bi ke vena nga modogo bote kola VGG fula mambo certes terrestre vena nga situmbo na pesi ba mbote ben 50 balondo vena nga kala na zala na yo mete wangley donc ba wa mo na lo baba mutaye bien ngo mingi za ba ben 50 balondo ben 50 balondo Krisinjora bien vieux situmbo. OK tanga jongi ce que pas ko follow mide na faire est-ce que tant faire à loin des régions de tant ya zale wana ti et comme notamment le padre Jésus de Nia sa raison habiter na temps au pays na komi na capacité na sala mouvement na ngai kaka te faire ke soumikili kaka yezo bozi wana beti sous deuxième recrutement donc to lo ba non mouvement ya faire selon yo ezazo bozi muta créa ki zobo faire l'air première répétition faire ya ka kokuta mouvement là na din frai na komi na king Zolanda faire ya kuta de ke fait ezo bozi de no kangisa batu zo bozi pa petit na biso ponga wana ba binga na toto le camerounais arabe abi petit na ngai vena bino e mouvement beta mai fobo ya vie muto na bomba ke mouvement to ya lisusu te bon tanga beta avant kende na ayo beta bo ba yo rekite ba masa ba criming e bora maya ba orchestre na biso pas via Beto Santé na bige masa nanga Olivier Piscopa la maison mère ayebi Igo Sente ayebi ba masa nanga Diego asiko na e pas héritier masa mo bon ba doit imba ba deuxième voix biloko nini wana ba crina ngaya mouvement ba kanoka ba oh ya sheta chérie mon amour et maketo bada sukedi pona love ale ya sheta wana ba blood na boki la ngovi na Beto Santé vi moi za producteur waze ko femme soza mama ndefu benaki ouais na beta de ba cri wana tant on a keku n'est pas ferré ba yambule ba zantomi. OK donc c'est que to lo ba ki Zobozi a contribué à ma casse bien orchestre. Zobozi a contribué pour premier album sans interdit. Ba moko taunda masana taunda ba maboka pa ka bosser. Mikolo boka ale yo soko koli okubzala somo binana ye yo sunan. Omeli masangana nga yo sunan. Nako kende na yo taunda ba ma mikolo so azana zakala ha. Azoboka zakala taunda ba mama sana ngiri ngoto ebi mamona ebi ke yo lela Zobozi ko leka batu nyonso. Taunda amemi ba cria n'est pas ferré. Tanga boaki ba kriana na studio bou faire à retirer ba bo après bouf lobi nango faire à kemikili asi bombo zilanga na oya le via kemikili azuma monga acide papoli ba kri wana masa so acide mwana ngirngoto wa bando beta amen sans poto abaka muna buka afwenge ya joka baka munu fwengi mundele suka likasi ya ndombe quantité bolite. Merci beaucoup yango to yambaki opamba te parce que non biso to yambaka mutu apé sa formation exacte parce que biso to a Congo dialogue moi nasi sana ba kriya na ndenge kenda esalanga ba stress pe le problème est que problème ngeza place yana problème ngeza place nini na kati na ngoma lobate na uzo tsoma loba problème ngeza place nini eloko nini esalaki sikoyo ye Zobozi alongo pas faire te Zobozi alongo pas faire te Zobozi balaki à notre travail together na faire même si ndenge azaki na Angola bon na Angola siko na Angola komaki selon message biso to ba mam information na ba information ya vient na ngauti Angola nemta ko confirmer ngabino petit na ngai so par exemple ba kutena bino pomno watu Zobozi ba tout no makam faut expliquer ba tout bien
zobozi na ngola akoma olia ba matolo ya feri to la feri ndenge donc eza lokola bovandi boye buya bio non fere po fere abwaka yo nde toala na free d'ici là ya toujours de holo na ngola ala zobozi emo balbaye na balapo balbaninga libange pa Jésus de Niasi ya zwi balaka na lie na ye oh mama na ngai wana sikoyo ezanga biloko aye zobozi da ya mitungisa te po te na seki pamba te je ne fais pas formation moko vraiment maman Francine Ngembe on a le baraton biso to kota to luka ka information to lunga to luka ngwa la succès biso tozo bundana ou soit entre guillemets tozo bundana geno kofi abomeli biso zobozi mais vérité zobima na liwa zobozi que non aoli asko na matolo ye azo travailler na ferité comment c'est possible ko lia na matolo comme il frappe escroquerie ou ne bon wana ve na ngai akufi na stress na koloba n'importe quoi te mais o nga na loba eza information o ya musika te eza leader na biso nyonso fondé yula 75 ans de charisme liswa ngiringiri poto bengaka liswa ngiringi fondé yula zape awa na pesi maman ve na nga Jani Fula meilleur soliste na bengi ba staff tout ya ngiringoto ve na biso aigle toye ige ya ngiringiri ba ve na nga tout ve na aigle toye maman animateur donc ba onde ba information komaki a comme sengai tozalaki devant Cheribo anti-rebelle na kin malebo versinga bino zo bando sa e moko bilo mo ba bongo pa fere alia mama la fere ba bilo mo bongo mais na ebite so basuka nango penza ndenge na baranki wana ya lela wana bon na ebite so le loko donc to lo baké ye ndenge ndolia mbongo na ndenge faire ça pe na connexion et pardon ça na relation peut bien te na faire bon wana siko na ebate mais ranking ya zobozi ko so na zobozi na fere mais eza mambo lelo te bana ngoto tu na micho nde na loba boye na bike ngingi momba bafungoli misu bana poto bana Paris bana Bruxelles o descendant zobozi ngayo after robot 4e descendant ngiringiri fere na zobozi baswana kafa baza bato barankin ba omi balelo mwa loba mamboane yati. Ok, merci beaucoup. Maintenant, Zobozi a travaillé na Koffi Olomide, a travaillé puis nous avons amis proches naé, comme a travaillé na Koffi Olomide, a travaillé puis na Ferré. C'est le bino entre deux patrons, on a patron ni na zaki a bon terme to, patron ni na memeli Zobozi bonheur na vie naé. Si na ndenga côté ça ma bébé. Bon, ya liboso na neza poto e ba po batu ya mukili. Tina ba Paris ba Zobozi za pona Koffi Olomide. O Koffi Olomide sala po na Zobozi za koyeba nisaye. Ayebanaki, puis Zobozi a contribué mingi na quartier latin. Ayana ba musicien, a côté ça ba danseuse na quartier latin, a côté ba tebele quand ne pas sala c'est pas faire. Et pas faire pas côté ba musicien belé, ba sabena masananga sabena na poto, o boka album a faire ali. A bénéficier ni n'est pas Koffi. Bon, et pas Koffi a bénéficier neka koyeba ne. Et bon pas faire. Et pas Zobozi bénéficier ka oyeba puis na tamoko. Na yebi ke faire zo moi parler mo be na bangingi kuna ba kote ba njombo ba yangambi série wana le refakate bimi via 25 mois parler moi parler car on a yebaki. Bon, l'isolo sikoyo hier azalaki porter parole. Siko est-ce que bino batu bozana monde wana musique wana. Est-ce que porter parole a eu boyeba ki non boss na ya zalana sirène. Bon. Omoni po basi ya Zobozi na ya liwa ya Zobozi na Koffi, Zobozi a bimisi la biso vérité que non Koffi azalaka na sirène. Oh. Doit bien mon solo na lo bien. Yo landaki on a net. Ah. Mais on est ba vu privé Koffi Olomide. Mais siko ye Zobozi ta na lobi est-ce que bino ba tozala monde wana est-ce que porter parole ne bozala boy. Oko ne tozali na waze kwa oko yeba que non. Et waze kwa te. To bande wala na présent yula. Ok, problème est même des singas qu'on a nga boss nanga da Francine Ngemi. Est-ce que nga roba que non maman nanga ndenga za na sirène. Bon, monsieur super à la seule connexion ya ndenge nini boyeba neli po moni ezamba travailler musu ba ya na kata entreprise ba dindarati na succès. Donc tout le monde que Zobozi a kota penya ebi penja donc on a le ban la vérité que non Koffi Olomide effectivement ça na sirène pourtant Zobozi a bimisi vérité wana nde sali moi si na ya comme le problème nde sali payer mo pas kota ça mabeli malgré le perception version mususo aliara mbonga matola faire bon omoni nga penza pona liwa ya Zobozi
na lelo na bakisa te mais mingi elle nga nazali na mamboka elle nga na zeza elle avait na biso Jésus de Nias le padre omoni ve wana fe regola aza ve mo ifalaki azwa asapoti masa ne zobozi ti lelo zobozi akufi na bangola mboka ba poussière akusi tsona ba tifodi so baliwani na akufi na ngoya pona ba ve na biso ba fere mais asombele quand même mabele te yaya osombeli nga ndaku mpona kufa eza na ntina te moni efalaka azwa masa na ye azwi masa na ye alowanga nde navandi aso bamambo ebandi na ozwa bamasa na nga bataunda na otia bango na efala azwa nde masa na meme mikili mpo ozobozi arate poto 2 fois epa feri première poto orchestre voyagera j'espère bakindaka hollande de londres zobozi alaka biso biso na miti onoke mikili feri awamema ngai atikala arate poto na quartier la tête 2 fois arate poto et pas faire 2 fois poto asuki ala Zénith ayaka luka ngai na ba 10 heures abi petit na ngai nde na aboye to kende Zénith na feri azwi bongo bazali na misika chaîne abi petit na ngatika na boro to ke Zénith na temps na ko makunda na otelo vie na ngopesa nga promesse oyo nga basa poto na meme melande bal bakufa esali nga pasi mba moko via bi petit na ngai tana zo photo ne na okekuna mamo na zelo mamo ba se wana bala wana mamo to go sela kizobozi kuna na mikili ti to mona pe bu VP akenda pete sango epanzana via komana ba stress na tikala pe mona VT via zo lela donc to lo banani nga kenaka ngola ki kokufa ni zalaki ba stress ya faire poto zo stress eleka ki amona pe kalemba ki no bika ba sankara déjà ba mai ko ke ba mikili mais pourquoi pas mutu lora Kofi azano boss azano prêtre azano patron no ba musicien congolais pourquoi pas tango amoni ke stress yango na yoku to mission toza a tango amoni ke passe comme les pourquoi pas alukaka s'accrocher sur na Kofi ke akota likamba Kofi etala yedi bon makambo ya Kofi oyo lo betali etana poyo ndo yebite mais yenda yebi poza mwa mukete so bozaza mwa mukete azala mukolo mais so na nicho so Kofi abia asomba cercle to asomba plan mpona bana zobuzi bino bana ngeli ngoto bolobani te moni biloko wana nde za wana zoboza ko aline bambongo wana takwa bosomela zobozi ba mapangu te bosoma bino te na yebi ke ve na nga modoko bote kola ve na ngai pe modoko bote kola vie modoko bote kola ve azwi idea na bosoma na bino te pozo boza dumi biloko wana te vetia ke bangolais ala ba stress biso tonoza na vie stress ya nenga aumela na quartier la tabunda kokotsa ba danseuse absala sala mambo ebele po mouvement nyonso sala mabe nyonso sala malamu bamona eka mabe na ende sala babwaki na quartier la te faire amona eka mabe na ende sala ke poto te ozo comprendre mambango donc to lo bakeno fere asali fere a nyoko no zobozi apese donc na ko pese ça peut-être même ya baba ndonga non n'est-ce pas baba ndonga après avoir nyoko là c'est retrouvé na Angola parce que akufi bolingi boluka bonheur na bon ba jar wana après bosombele mabele bosombele boluka bokunde soki ndenge nini te jiba embaka nzembu ya Ezau mutu nyonso akomna poso zwa ide osela bana zobozi so nini yo ngo raisonner yoka nzembo ya jibe ya Ezau bino nyonso bwana ligne ya Ezau boyoka nzembo ya jibe ya Ezau dobola na ne Ezau mingi ava bosa makambo wana po jiba lobaki mutu tanga obunda na pasi mutu support ya ate zobola la mutu de asala ekombo via koma ko meni de na ngole koma mabe makasi papa komboni tsango na niveau ya olia bambongo ya fere ya mabanga c'est vient ndo pe manakaka po biso to bife na biso donc soki mutu alinga boire fere atindele mbongo ya lia comme si n'est pas fere ya lia na yango amoni ke benza me pas juste surtout obeta mutu ke kofolo milieu kofolo mide ça me pas ça juste mutu azala soka kufi makambo ebima na ngo ebele yango wana omoni ezobima mais so yango biso to yambaki yo po yo approche opesi biso pe vraie version parce que vraie version opesi sirène spirituellement biso to mona sirène biso to monete mais le but biso que non olia bambongo c'est vraiment trop merci after robot na éviter ce qui dernier mot roui ko le bana bato ba olanda biso partout dernier mot nezali venanga Jésus de Nias le padre veyo déjà mambo simba yo déjà simba et simba de bando za la faire rigola biso to ba petit to nota la bino no bokese na barumba de jeune na mama solo tout ve na yebi wana za masa na yo support kaka
oyo moni okoki kosala oboyi ke lobi ke non aniokolaki zobozi ameme na poto te bati kosala nga ntina oloba boye deya bamasa mosusu bana ngola deya bayebisa nga via sombai mabele donc kofi pa ya na ye na contribution na ye contribution eza nango mabe te me elonga na oloba nde bo balonga na bamambo tosomeli ye lopangu o ndenge nini mpo abon ata mpe mo basala te zobozi bakundeka zobozi amuta bato ebele nayebiki bave chims kabende baza na bakongo basala bamakambo zobozi amuta bato zobozi azali musicien azali na limiti te abetaka matolo abcbg abetaka matolo na maison mère abetaka matolo epa marie paul abetaka batutu matolo alors aben 50 nde balondo azanga visa kotaka partout. Ouais. Donc, merci beaucoup. Ouais, merci à tous qui sont en train de nous suivre. Nous sommes en direct de l'Afrique du Sud avec l'émission Télé News, toujours présentée par la charmante Jenny Okassa. Je pense que nous sommes arrivés presque à la fin. Je ne sais pas si vous en avez 2 ou 3 mots. Bon, mon anga suke zaka ke nazolela zobozi. Nazolela. Bandanga na botama esena sepela na vie. Nga after robote na tamola na zobozi na mona bilenge ya mokili lelo zobozi akei nga rabe na tikali kolela nazakolela naolela zobozi naolela. Merci beaucoup. Mes condoléances à toute la famille des Zobozi et pourquoi pas à toutes les porte-paroles, pardon, ma porte-parole, nous sommes à Congo, Kinshasa, Awapé, partout dans le monde. Mes condoléances, Nabino. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Télé News. Restez toujours branchés, côté cimenté sur www.congodialogue.com. Permets-moi d'abord de dire comme ça un grand merci à Aya Julien Bala. Merci Gourmet à vos interviews, boss Nanga. Et pourquoi pas à Chetemba Kaimbele boss. Bah, papa Chetemba Kaimbele boss. Tout beau ça péter les millionnaires. DJ Chombo, Chamamba, Petit Jésus. Balobi mtambongo amuninga na hote casque serré ka poison de jobu balobi batambongo basimbi do ba meseno basimbi jobu o ba respectera pe ba journaliste casque serré ka. Donc merci à toi Saran Carole, on est ensemble Moussala Kitoko et merci à toi, c'est derrière la caméra. Et j'ai dédié cette émission à Ya Papi Mboma. Mes condoléances encore grand frère, tu es là qui n'a papa ensemble. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao.